Bandeko Balandia Erotech TV Mbote Nabino Mbote Tozali Awa na studio Nabiso ya Paris pona kolobela o etali makambu ya mboka politique mboka boyebi très bien bandeko ete politique mboka ezui virage mususu puisque ba travaux zo salama ba voyage présence au kende partout koluka ba investisseur président Azali Mutema Likolo pour vraiment corruption et si la nakata mboka ana Mutema Likolo vraiment na souci que na 100 premiers jours il y a mandat nae donc tozwa moi lumière par rapport il y a bamisala oyo akalaki mais pour na osola na otali politique ya semaine momba ya oyo toleka nazali bongo na mwana mboka oboyebi très bien ndeko le messager Galate 4:16. Le messager, bonjour. Bonjour Erotech. Ndeko donc ndeka tosangana tous les dimanches les autres dimanche 24 mars 2019 tozali toujours na studio na biso les autres rolobela makambu mwa mingi o etali mboka na biso to rolobela passeport donc problème où il y a passeport dans site sur le bélan awa où il y a bandeko on va comprendre que sous la nationalité étrangère aux a naturalisé évidemment donc aux a la possibilité aux visa sur place na ba point d'entrée il y a mboka na biso to le bela réunion il y a lamuka où est le Canada Belgique to e ba mamune le bamaki ba décision ezomaki est-ce que lamuka eza ou ekufi ndeko tolobela likambu ya soulèvement oyo ndeko muzito azako senga bana mboka babima na balabala basala soulèvement populaire pour été ba raconter ba bulletin ba vérité ya ba urne alors que 5 si à kata makambu 5 à kendeki ba yokaina monsieur Félix Tshisekedi basi ba yokani makambu tout et l'équipe très bien bazo zélavement ba action il y a mwana mboka mais muzitu alingi soulèvement et kozala to ozalate to lingato ba un petit peu identité puisque tout le monde on a ba Facebook na ba YouTube makambo bazolo be ma mingi identité ya monsieur Fayulu to ba est-ce que azamwa na mboka et ou azamwa na mboka te et pour ensuite qui ça to kolobela o etali Moïse Katumbi toyeba entre Moïse Katumbi na quatre cas ya ba nationalité ya bandeko yo oyo ba postilaki est-ce que baza toujours na posa ya ko servir mboka et puis ba servir mboka en tant que banani bana mboka to bétranger naturalisé ou pas donc tolinga toyeba ngo ndeko tozaki nazoki ba vidéo et belé o ezolo bela likambo ya passeport na monaki mona mboka moko akende na Château Rouge akende kuna ba betelie visa dans ce mona mboka na kati ya passeport wana alaccès ba visa belé mais ba visa wana nyonso ya moniato ndeka tolobaka mais tant akena kin ba c'est que ils a faux visa mais à côté quand même et puis comme ça un passeport français mais le problème c'est que ba visa na bazona na Château Rouge mais azozo visa na Château Rouge pour na nini alors que visa na akwa ozola on bala moko na aéroport Anjili mais makambo yo ko yipsa nini na bala mboka ou ba Holanda biso. Merci Erotech pour la question oyo mina kotuna ngai à ce qui concerne makambo Italie ya passeport wana ezali malade ya ba Zaïrois oyo ba komi ba Congolais te kobosa na te ke non ndeko Kabila
oyo mutu alongoli ete sauf nzambe mutu alongoli ye na esika oyo azali lelo puisque mutu moko pa kwa kolongola ye azate alors ministre oyo azalaki affaires étrangères boyebi chez Bitundu oyo atale mambo ya passeport wana mais gouvernement tozana yango ezali gouvernement ya état de droit et en marche, c'est-à-dire personne est au-dessus de la loi est au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire finir la récréation, oui, ce que Osakani Mibeko et Kangio. Alors, na 100 jours, il y a président Boyebi, Aïbaki na Koloba, na Mambo, Italie, ya Congolais, Français d'origine congolaise, Tina Moko ya Rososu, visa a na Mboka ya France, Ezate ou na Belgique ou na Mboka ya Libanda, pays Oyozali, Okozwelango na Mboka na yo, tango otie makolo na mboka ya bakoko na yo ozimbata nombre de jours oyo kosala na Congo soki mwa moko mibale mesatu bapeso yango kuna c'est-à-dire a faciliter bato tâche bayebaki na kobenga na maison Schengen azongisi yango a faciliter bato tâche ya bolekation na ba complication te ya pona kokende kozwa visa ezalaki opesi mbwa aboyi c'est-à-dire le congolais ezali ba maladie oyo ezali ya congolais alingi logique était congolais alingi kaka anyokwamaka ba maladie oyo mokonza mboka mutaye na ngote oui ezali ba maladie oyo ezali 4 ya 9 congolais sur 10 azada ba maladie wana ya corruption ya kanyaka ya mamakaba ba mayuya toujours mais likambo kokamwa aza français ole azwa avion na ye akende na mboka na ye ya bakoko na ye mais a préféré na ye kokende na Château Rouge ko luka visa ya mbata ndenge tilelo oyo bato bazaka toujours na kati ba masolo ya mbata olugo luka certificat ya attestation ya coutume okozwaka na ya mbata olugo kozwa acte de naissance ya mbata acte de naissance copie intégrale toujours ya mbata congolais alingi eloko ya va normalité ezana makila un jour Kabila il partira à qui est-ce que nous les Congolais nous avons déjà changé notre éducation notre changement de mentalité rien mais yango zo komona que nos pouvoirs oyo pour elonga il faut babana na ko vous amissi ça qui est l'éducation pour de 9 Congolais sur 10 c'est un changement de mentalité yango zo mon état de droit ezana musala ebele ko sala mais aboyi na ye akiko zo mbata ya oyo baza ko pesa ye na wenze ya Château Rouge mais akiko se retrouver na mboka kuna akuti pe que no bato ya informatique et lenda basi ba komi na Congo batali balobi oyo ezali ya mbata pourquoi ba faciliter bino tâche mais oyo lingika ko kena biloko ya sima ya ndako le kawa ozo ya va normal au Vanda alors pour nous te dire que non mokonzi ya mboka garçon ngo mutongo pe abombite aye kotalisa abi voilà nazwaki ya mbata na Château Rouge mais na komi na mboka batali singeza ya mbata ba pe singa ya va normal eza po ete ya ba oyo bazana kata ba doute ba oyo bayebi que no koloba que no ti lelo nanu soko kei ba kopesa ngote yazwaki ya mbata awa na poto akei ba pesi avant normal na niveau ya kisasa et la kisi que non a continuer à ranger ya changement de mentalité changement ya éducation oyo ezali priorité à président de la République à lobi vala to ko bandana éducation de kobongola bizaleli ya ba congolais mais mingi pe bazali ba français o bazolu ka bakende pona bango faut ka ya ba mayuya soki ya Château Rouge te ya Saint-Denis soki ya Saint-Denis te ya Kamba ozolanda nyoso na soko keiwa weekend ba vendredi okokuta congolais azaka toujours na sima biloko ya mayuya azako likava normal était OK ba maladi wana esengeli kutu diaspora sala yango te diaspora fa za la inter mais diaspora za ko continuer toujours na kati ya mabe azo continuer na kati ya misala kaka ya mabe aza ko continuer kaka ko la kisa bizaleli que non malgré 20 ans 30 ans bazali na nzoto ezali au mais makanisi ezali ya batakisasa batakisasa ko dazo réfléchir malamu ko leka ba diaspora alors ndeko na ngati na Bruxelles bato na muka basanganaki oui basanganaki po basala réunion bayeba bauti wapi bakomi wapi pe baza kokende wapi na kati ya réunion wana balobelaki makambo ebele mais na absence ya Moïse Katumbi azalaki te bazalaki wana Matungulu Muzito Jean-Pierre Bemba et puis Martin Fayulu et puis toyoki na interview après réunion
Martin Fayulu a lobby hier à cause de la vérité des urnes, en conclusion, c'est-à-dire que ça les réunions tant comme la souka, donc on a une idée nazana la vérité des urnes, donc on a toujours na lamuka. Toyoki Monsieur Nyamwisi Mbusa Nyamwisi ya lobby ye akozwa manduki pour abundisa opposition. Jean-Pierre Bemalobi ye atikali na opposition. On dirait opposition est commis mi balé. Donc FCC ya Kabila na opposition ya Lamuka. Bakomi contre président o ya bimi na kati opposition o biso kanisa ki président na abimi na opposition et donc ba opposant tout o bazali opposant baza simanae. Donc c'est-à-dire que muto azui bokonzi aza opposanté. O le bibon. Alors, et là, ici déjà que non. Et en plus, Mozito, yé alingi soulèvement populaire. Alingi batbat mana balabala, mais ça c'est bêta, oba okufa ba kufi, oba okanga ba kangami, oyo mabale okufa ye kufi, puisque moi si na mbali mutu na mutu nzela na ye, puisque bon ndenge zalaka na mutu na mo zalaka baluba, bon so bala mutu abandundu, ale boboyani, oke obala mutu mususu. Alors, yebisanga sikoyo makambo ezokende na désordre makasi. Oui. Au État la Mouka, ce sont des bandes de sorciers. Bato désordre dans la nation. Déjà, tant on botangi Katumbi, Azate. Azalaki muto ane ko pesa mbongo. Azako financer ba avion. Azako financer ba frais ya ba chaîne fungwami lokola ba mayebo ba YouTube ko ba lobela bango. Na ya ba TV5, France 24. Asali bilan et comme on a dit que non oui. Babunisaka mutu oyo azana nzambete. Babunisaka mutu oyo nzamba ponite. Babunisaka mutu oyo nzamba établité. C'est-à-dire asali musala ya po ya punda. Vaut mieux reculer pour mieux sauter. Asali bila tali que non avec si ba milieu et belé. Mais atali siko la musika à venir à la muka et ko pese le comme côté. Yaza businessaire, aza muta fouté, vaut mieux à reculer pour à s'en sortir. Voilà. A déclaré déjà que non le président Naye c'est Félix Tshisekedi. Yemoka Saba que non je suis le président de tous les Congolais et non des tribus de Luba. Y compris na bango batalamuka azali président na bango nanga nazali koloba azali président na biso vouloir ou pas azali président de tous les Congolais. Tout à fait. Mais Yosa Muluba Naza Congolais. Oza Congolais, ok. Merci. Naza Congolais. Alors du coup sikoyo pour na baluba to koloba bango que non ba sepela parce que ba uta na centre. Identité na bango zali ni ride ni tâche. Les gens ont conçu des tembezati. Pour baouta na kata centre. Ceux qui va que le bel que non vrai congolais. Oui, mais Moulouba il faut mettre à tolo que non aouta na centre za vrai congolais. Identité les ali ni douteuse. Na kata Congo. Mais tous les autres bana ya Congo. Mais bana ya Congo tu va que non o ya outa na centre aza sa conçu ni tâche ni identité na ye ezali ni douteuse Moulouba pas avoir ni face là que non il est le vrai congolais. Na oyo réponse question tout ninga na ko répondre wana mais alors tozo qui ne pas itozala voilà. Alors siko Katumba s'est retiré déjà alors bi wana président ngai parce que il faut à récupérer ba perte oya sali à ce qui concerne Ndeko Fayulu ti lelo oyo mutasa kufwa matange se panzana bakunda aza ko continuer ko lela que oui vérité des ignes na mituni ya moyi to ya butu alors comme ya butu et je suis à Moïte. Ce qui a Moï, pour constituer les Sekata Makambo, Seni Kata Makambo, il a qu'il faut aïe. Et puis, Azako Lela Wapi, Bazako continue ko lela kaka na mboka ya bapa, ya bapa ya. Otiki ko lela kata mboka na yo, ozo continue ko lela na mboka ya bapa ya. Mboka bapa ya ngo wapi, Belgique. Ba Belge oyo, ba pia Congo, mais qui lelo posé à Congo si la kabangote parce que bomenga Congo zo bimeloko la mayebo. Nza bazako fondre petit bango. Bazako continue ko lela kapa ya Belge. Mais bokonzi pe et pesa mili susi était posé nzamba ça pesa ki bokonzi déjà et pas mutu mususu oyo babengi Félix Tshisekedi Tshilombo le président élu de tous les Congolais oyo azali incontestable na miso batepe na miso nzambe c'est vrai bokonzi nzambe bangunde pe ba mapé belé et dans ba ko yina yo nena ba obako bakolinga yo fait un marché ndenge wana mais na réunion na bango ta baza ko sala réunion baza ko sala ba o sala na suka alors a déclaré vérité des urnes
mais vérité des ennemis ko déclarer makambo ici et si là ezali comédie oyo fayo la ko sala ezali comédie ya ba mangobo oyo bazali ko sala ezali façon ya ko se faire voir ko se faire remarquer na niveau ya opinion internationale na vision ya ba diaspora oyo bazali non irréfléchi ba oyo bazali aveugle spirituel bazali ko continuer ko landa bato wana parce que bana résultat moko ba kozwa te quelque part esengela mukolo bozo ko mona partout dans ko tambola mais eza esengela mukolo ko loba que non na présent en place oui kanisela ngai parce que babilo kazo sala yali façon ko se faire remarquer que non azali opposant mais na propre kanaye même basa telemela qui est déjà dit que non mungala kozala sima mutabanu noté ça reste à vérifier ce que fayo azali mutabanu ndenge ba vidéo zo ko tambola de bozo ko loba biso tout monde yango ça reste à vérifier ce qui source ya ba vidéo zo ko tambola mbasha ezali euti na bango moko. L'homme a les ennemis, les gens propres de sa maison. Voilà. Alors du coup, ce qui est le bamina munoka bakatumbi, et nommé na munoka bambemba tout ça. Mais même à jouer quelle carte? Il y a hypocrisie. Ouais. Alors que non, oui, tokoti kalana opposition. Tokoti kalana opposition, mais c'est une opposition en gros. Mon condé azala leader de opposition congolaise. Pourquoi bazo se proclamer? Ni Mbemba, ni Fayulu, ni Muzitu, ni Katumbi. Mon côté azo misamutu azate, nani mokozi. Et banité. Alors que opposition, il faut ça. Mais opposition, moutozi qui bokozi na Congo. Alors ceux qui s'y koyo, même à l'obit au tigal na kati opposition. Foyer l'obit que non oui, vérité des urnes. Ti lelo toko kende, kanganda ti alelo, vérité des urnes oyo e ko bongwama e ko koma poste. Oui, et sengela ki mokolo. Parce que na propre kanayo. Oui, mais déjà ça sengi bafand autour d'une table avec le président Basolola. Mais est-ce que d'un côté, Azo Senga, président Basolola, et de l'autre côté, Azo réclamé vérité des urnes. Oui, façon ya Senga, ya ko réclamer vérité des urnes, les alliés pour la sa diaspora aveuglé pongi. Pour na koyeba na kolakisa ba katumbi bana nyonso tout oui. Azon doit se positionner parce que elo kaza ko senga po azwa na facilité nyonso ko la sa que non ngai ni mutu na sima batu na ngai batu na sima na ngai mais si ko mbemba sa lobaki déjà que non oui mungala ko za sima mutabandu noté ça reste avec fait tolobi est-ce que bangala ba digérer yango point d'interrogation katumbi déjà katangé otoye ba botami na kata katanga assez extérieur déjà lobi ngai président na ngai c'est Félix Tshisekedi. Alors nous avons non mutu na mutu za ko wela Félix lokola gâteau lokola mapa de gâteau Yakovo va dire bekatef ozola na sikoyo alors siko pour te dire que non to loba ki ba komesana babandi komesana il reste toujours silence alors moi na koyi azali koyi to loba ki na bango que non papa na azalaki koyi aza koyi azali na carnet d'adresse batikela ye il est fort na diplomatie. Alors du coup si quoi je répondre bango na ba silence pe na baza acte oza ko sala alors du coup ba komi ko wela foyo le siko tanga zo ba vérité des urnes il y a une façon ya ko belle la ba katu ba tunyo so ba muzito que non ezande ngai oui ezai est-ce que ça prononcer yende leader na noté parce que ba kangé déjà monoko alors ils allaient hypocrisie quand la bango ya lisanga ya bandoki alors ozu oyo tani kombo comment ina nyo tani kombo albi que non bitumana ya ko telisa manduki na opposition Mbusa Nyamusi oui akobunda na banani puisque mbemba lobi tokotika la na opposition c'est pas kobundisa nani mbemba ya otika na opposition nini yango siko na lobi tango mbemba lobi totika na opposition foyer lobi vérité des urnes ozo sentir mutu na mutazo la gâteau na ye alors oyo lobi na kobundisa opposition ya kobundisa oyo ya mbemba ou opposition ya Kabila. Parce que Kabila Zolo va le sous-souter. À savoir, j'ai régné, j'ai fait mon temps, Bazako Zélandais, Premier ministre Abima. Alors, opposition ne va pas bondir ça. Il y a Kabila T. Alors, l'opposition ne va pas bondir ça. Opposition va pas bondir ça. Ils allaient au Yambemba. Bon, ils allaient faire ça pour le Bakeno. Bokeba, Naïpe na Kosima Mindoki, Toko Bundabino, parce que Mindoki na Bango, et qu'on servir rien na Congo pour Moutape Sakambongo, Yaki Katumbi, à Koka qui kopé Sambongo, Tepote, Baï Sambongo, na Oy, Babengumbanda, Bagano, comme Sénègue na Congo, Basale la Yangote. Zatetango élection c'est Saleminde balbakeno soulèvement populaire ou Minduki et la kisi muta Minduki wana azane loko akosala te na kati ya Congo ezali ba guerre interne kati na bango bazako bangana kengela ngana kengela auto kengela na oyo zako leka kati na bango ozolanda et alors la kisi que non opposition oyo mbe bazako loba eza opposition à côté nini yende opposant
ezali façon ko habito tika l'opposition ezali façon azako koka kobimisa te que non ngai ndebo tia ngai leader ya opposition congolaise yali tango bato tika l'opposition yali autrement dit façon ya koloba que non ngande leader ya opposition congolaise o azako koloba te et Fayulu a fait comprendre déjà alobi to vanda pona mboka et la kisi que non mwana abendana et puis biso tout s'aligner sima ya chef de l'état je vais régner et je vais gouverner vouloir ou pas c'est comme ça moto c'est pelaki balobi ki non asana ki na moto non le fait a été déjà allumé dès le premier jour de passation de pouvoir et bani ko ziki sa bango nyonso déjà il faut ça comprendre que non a lancé déjà appel et sengeli ya mokolo bobo ngiselanga gâteau nanga libela soki yininga na koya nanga déjà. Mais moi la mboka nangasi Fayulu azozela ba résultat des urnes oui. Ba récolter ba bulletin ba sala so ndeni ya lingiwana mais Fayulu azotambola monde mobimba ndenga ko lobaka kobina na kobina mais likambo nini mais na lobby bien que au moni na réunion na bango ya Suisse ba sala kité basé na Belgique Katumbi a été parce que zali ba réunion ya répétition ya ba concert ba kobeta parce que ba concert ba artiste ba vrai artiste to yebi ba Koffi Olomide ba JB banani ba si ba pesa ba interdiction ya ko kobeta ba concert on a poto les seuls zali autorisés artistes politiciens et zali artistes politiciens voilà Fayulu. Ah bon. Fayulu autrement dit comme vous avez mikolo yo oui Keita Nyang les seuls artistes autorisés à commettre un concert na poto ezaye alors baza ko bengaye Lidio Kwepa ya la muka. Ah bon. Oui parce que mutabinaka parce que un politicien a koki ko bana ko se comment je dirais c'est-à-dire que komi sambu sanenge wanate partout ko le kanaba métro Fayulu OK Fayulu l'anniversaire bana mike Fayulu mais non mais le kola sikoyo abina kite Katumbi akoya pété parce que komi maseki et komi maseki na ba réunion zo ka ba mama Fayulu mais est-ce que aux politiciens ou aux danseurs aux politiciens ou aux angeleka po to yebaki babini za bangeleka ba pauvre ngeleka so na me repose ape babini to yebaki ba adanga babini bango wana mais yosko politicien faut un charisme. Tant vous avez un costume, il faut un charisme à politicien. Et comme il est ridicule, et en gros, on a comme il là déjà, tu vois déjà. Bon, non, bon, président de la République, y compris du Cap Vital Caméré. Ou alors que non, mot tes akutumbabino déjà. Mot tes akutumbabango. A bon à musique et la libella, vaut mieux. Azala déjà ne loko déjà libella. Ce qui gouverneur comme memba ba récompenser déjà. Ezali esenge la mukolo, ezali esenge la enveloppe ne basango basengaki. Oui. Azako kende partout pour na kolakisa ke nazako bouger, nazako pelisa matuka mbabula, bokanisela ngai. Ils ont mwana faluka déjà par na ya gâteau na déjà, mais le président Eliazo Sekabango par le silence tranquille. Azako tala bango oui. Beaucoup s'aligner moko na moko, je vais régner et je vais gouverner, état de droit, état marche. Le fait est déjà allumé. Nayoki otangi kombo moko awa izo sala taba na réseaux sociaux. Oui. Keita Nyang, c'est ça? Oui, Keita Nyang. Ou Nyang ou Ndiang, je sais pas. Alors yebisanga kombo ana ebimeli wapi? Oui, ngana bino yango tokolo baboye, mutu oyo azali bien placé. Dans ma makambo la crise identitaire les alliés papa Ngwanda. Alors tant que maïza koningana, c'est le moment aïe sabato mais avant du silence complice. To mituni azoki sona sena mai ou azali banda. Alors mai ningana pas maté. Mai ningani kaka na propre kana bango ya l'amour, ya lamuka. Pourquoi? Babangeli pourquoi? Baboyi mupaya ko tsuna kata mboka. Pourquoi? Opération voisin yeba voisin na yo. Alors c'est ça sikoyo. Tango nga toza koyoka kombo ya Keita Nyang toza na besoin ko tuna batute okotambola partout na Congo epa baluba okokuta Nyangete epa baluba okokuta Kasongo okokupa Mbuyi Chibwabwa okokuta ba Mujibu okokuta ba Mulembu okokuta ba Machipu okokuta ba Mbuyi epa Bangala okokuta ba Makila mais kombo ya Nyange Keita okokuta epa ba Congo te ezali kombo ya ba Ouest africain Nyange
Keïta. Ce que otamboli na ba foyer et belé a na Île-de-France, oui, et ça na ba congolais mususu basi bazo ba kombona suite ba mula ba sali projet suite ba kangami bazo ka na soni kozonga na mboka balaki ba kombo ba sénégalais, ba nyangi ba Mamadou, ba Keïta, ba Sako, ba na ba kombona. Alors kombo wana tangi za ko tambola déjà, oui, nyange Keïta, Keïta nyang autrement dit Fayulu. Alors ngana lobi par rapport à kombo wana toyeba que non Congo ezaka infiltré na bapaya, Congo ezaka infiltré kana batu oyo bazota gauche à droite, c'est le moment ya congolais afungola miso abana kotaela o etali mambo etali ba identité par rapport ya mambo zolo ba Congo. Bon, il faut se justifier parce que tout le monde qui peut Barack Obama a se justifier en Amérique, aya na Kenya, ala kisa côté famille ya papa na ye, la kisi ye pe fois la kisa batu, ceux qui na bandondo ya uta abotama na village nini, oui, akola na banani, atanga na banani, oui, et puis ce qui a koleka partout, il faut abeta ki Kongo ya munu kutuba, mais mutu oyo akoki confirmer susu malamu ni susu, il faut ba luka basa la débat na Vital Kamerhe, yaza ko déclarer vérité des urnes, basa la débat il y a 1 heure na Kikongo, total à ce qui a commetté Kikongo, président qu'il était malamu, pendant 1 heure na Vital Kamerhe, à débattre, il y a de défendre la vérité des urnes, o anabasala na débat ya Kikongo, o aza Kikongo te mayebi Kikongo, tokotala accent ya Kikongo et kobima vrai ou faux. Ala kisabatu na kisasa, akola na banani, na bandundu, akola na banani, mais partout au monde qui na ba campagne, na mona ki te bipai oyo alobi Kikongo ya kibandundu alobi te, ya munu kutuba alobi te. C'est qui est un peu bizarre louche. Alors moi il na kapamba te, et ningani ka na propre kana bango, et nous ko bato sala keba attention ba infiltrer ba côté belé. Ba sini muso zo la kisa. Ce qui vraiment ba ninga ki mboka wana, ba la ki ba congolais, ba ninga mboka wana. Vérité des ina de la moitié sur côté tout simplement comme Mukanda bon pesa nga part na gouvernement oyo alors beaucoup y a ba discours ya NT ya ba division té ya ba tribalité ya clanisme té oyo Mobutu héritage atika bolingo de tout le non au contraire que tu faut linga Congo to mona ki Tshisekedi apolaki est-ce que bon mona ki Tshisekedi ayebisi baluba voilà les ali bo voilà tribalisme fait quoi ta totel mabosi maminduki jamais. Bon, moi, qui sais que la salle qui tourne en Europe, tourne en monde, n'est pas là où on va y voilà, ben investisseur bayate, jamais. Bon, moi, qui sais que la tambola, voilà, les aliboye, oh, et quoi, et jamais. À ce que là, il a limité à prêter serment. Il n'est pas prêté serment, ceux qui n'ont pas de ceux qui n'ont hôtel, n'ont pas fongolé bakanga, et c'est lui. À là, ceux qui se construisent et si ceux qui vraiment allaient si les vrais politiciens, c'est-à-dire reculer pour mieux sauter, à 5 ans, soit on va la Tchanibaya. Mais pourquoi Azak se construit pas à 5 ans? Et la question pour l'interrogation, n'a pas hâte de poser, de sala. Alors on découvre comment la souka ya temps na biso Mozito a 5 soulèvement populaire justement puisqu'il a posé une question ana peut-être yom to zapango soulèvement populaire wana eza pour la likamunini but ya soulèvement populaire des années peuple a fananzala ou bien Monsieur Félix Tshisekedi dit allons on a pouvoir. Oui. Comportement, on est là, comportement bandoki. Quand aux autres la musique, ils ont reflété déjà mon thème. Et tout simplement, ils ont un état de droit. Parce que signe oye salemi, il y a tricherie, il y a corruption, il y a des sénateurs. Pour na bango, ils sont incapables à cause de la mesure. Mais et seulement dans mboka moko te na monde ba si prendre nyonso la kisi masolo et sili akoko ma ba kozala nommé par ordonnance présidentielle ndenge zalaki R Mobutu. Ah bon? Ben si masolo c'est sili. À la kisi c'est lui le commandant. Alors ta batali ba signe wana. Mutu mombalo bakate azo répondre par les actes. Azali plus dangereux que les Kachel Tshisekedi wa Mulumba. Alors ba bien que non, je vais jamais cracher dans le combat de mon père. Nako sanza te na biloko oyo na bitumbi ya papa na ngai et la kisi batu nyonso to wana baza ko se poser la question place na biso ezali wapi et puis ta la sagesse a salaki malgré premier discours oyo azalaki piégé na tio tiumu mais asalini asotaki yango ba piégeaki a sauté yango ba la kisi que non oui il faut se réfugier na ba poste ya sénateur pour to échapper continuer na ko régner to échapper na tribunal et la biso oui, mais pardonner signifie pas que non oublier. Non, on peut pardonner, on peut jamais oublier les actes que vous avez commis au pays. Bah, tangi, bah, ça va piller la nation.
bandako partout atongi salaire eboni ande kozwa oya kotonga bandako partout. Alors acte za nango ezali acte ya Aman oya ezalaki ennemi ya ba juif na mukane ya Esther 7. Alors baye bakeno ba Aman oyo batie basi ya baluba na bandako na bango bali ba Esther alukaka liwa ya bandeko ne ba Yuda te. Au contraire Aman se trouvaki na poto oyo akelaki ba juif. Alors pour te dire que non bango nyo surtout wana sokota la plupart baza na basi ya Esther na bandako na. Alors oui tant azalo ba soulèvement populaire aboti na Kasayen. Est-ce que azape na souci ya mboka wana? Les mêmes musiques à l'écabi que non, bapayabaya ko investi na mboka Congo te. Est-ce que penza bazala ba mutema ba congolais na ko mutuna kombo ya musique, eza kombo ba congolais. Ba acte ya koloba. Ta soulèvement populaire c'est si là. Mutu balinga basala yango tango Kabila zalaki na mai na makila avant na ngwende na ye. Mutu moko longoli Kabila na pouvoir azate. Mutu ko beta tolo te ya longoli Kabila zalite bakoki ko longola Kabila tende ba kolongola bakoya ko longola mutu oyo état de droit nza baponi jamais. Cet esprit est en contrôle na Congo. Tika ko bakelo ba race ya ba traite, ba race ya beneminyo surtout nzamba ko s'occuper na bango. À ce qui concerne muzitu na ba oyo baza ko landa muzitu ba penser wana. Oui mais diaspora moko ko kitanakisa que le bundezalité. Baliaka bamelaka basakanaka mais bato babundakeza batakisasa balobi esili fini la récréation toza kozela chimique ya ba chômeur congolais et comme na tango ya le peuple va se réjouir à bientôt. C'est le temps du peuple, le peuple d'abord, papa Lobaki. Alors ce qui concerne Muzito, azali ko banga bolo azali kozela bango pour mesure ya kafumba oh yo congolais nyo sazelaki kotala kenowi. La justice de Dieu commence tout d'abord dans sa propre maison. Atiki bato IDPS, ezaka IDPS bete o ba traisaki ba parti ebelé et commettre ba makambo oyo IDPS salaki mais le kola IDPS zali monter ya opposition na kata mboka wana IDPS zali mutu congolais zalo bilaka IDPS ma boy ko tanga ya palu aboko tanga ya MNC aboko tanga ya ba G7 o bango pe ba yebaki na kozwa kanyaka mais atalisi que non atika ki bango bakende na makambo bango tina suka asali sambla lokola yebite lokola zoyo kate po kanga bango africain de lipote état de droit moto etumba bango moto pe etumi bango azu occasion ya ko sipandre nyonso et puis nomination kozala par ordonnance présidentielle à ce qui concerne ba o baza kozela o état ya soulèvement populaire babosana na bango parce que mutapoto moko te akokitana kisasa po akende kolata sokoto abunda kisasa elobi nango Bishop Chatumba na basoda bato bakomi koseka esengo koti na kata peuple na basoda ozolanda alors diaspora baza kolanda bato wana baza babanda ba sorcier baza bandoki il faut que non 9 diaspora sur 10 ce sont des bandes de sorciers bandoki et ba idée ma muzito wana eza ba idée bandoki e ko simbate e ko tikala pe ko simbate po mutako bununa kisasa azate azako banga boloko eza ko zela bango balobaki déjà que non oyo nyosa yibaki ba bien ya l'état eza pour na peuple baya ko zongisa yango libela azako mituna akozongisa yango ndenge nini ndeko na kasi to komi na suka ya masolo na biso bandeko balandi ezo elo monto senga bino ezali kaka bozala na bokebi na oyo ezokota na matoi na bino bokeba puisque ba oiseaux de mauvaise augure baza ko tourner autour pour ba bebisa misala ya malamu oyo ezosama na kata mboka toyebi très bien que misala se bandi to congolais a commis na esengo congolais a commis na espoir ba jeune lelo o ba perdaki espoir ya venir na bango ba vraiment ba comment se sentir utile pour le pays en tout cas biyoka yoka totika musale kende liboso totika mwana mboka asala musala to ba place nini azomema biso mais bo banda o critiquer kaka na ndenge ne bandeli boete bande boyebi très bien que paya bazia ebele na kata mboka na biso totika yoka chinois te azofinga président na ye totika yoka libanais te azofinga président na ye totika liko yoka malien te azofinga président na ye sénégalais to yoka ta azofinga est-ce que pas na bango tout est rose non tout n'est pas rose mais vraiment toza na makanisi tant to loba donc voilà toloba avec respect non seulement pour exemple Konzamboka mais tout le monde a respect parce que à cause de la papa na yo à cause de la noko na yo à cause de la mwana katinao à cause de la voilà donc respect et collègue malam ce qui réellement tout ça bien élevé tout vraiment tout landa vraiment éducation ya famille tout ça la modèle
Ndeko tosuki awa pona lelo liloba ya suka na une seconde puisque temps on a vu ce qui merci. Merci bao bazali kolanda biso tolobaki ki bokozwi ezali ya Nzambe indiscutable Nzambe aebi na ko permettre ezali bongo ezali bokozi ya état de droit ezali ndenge moko pe na mukanda ya 1 roi chapitre 2 ki bokozi ya Salomo tokolobaka tout simplement le secret du pouvoir c'est tuer tous les traîtres et les ennemis de la nation pour ki bokozi na yo vanda spirituellement pe etambulaka ndenge wana batali si biso recommandation ya David et pas ya mwana na ye Salomo alobi na ye tala okomi mokonzi na place na ngai mais ba oyo bazalaki banguna na ngai basili kokufa bango nyoso te batikali pendambu okoki kozwa kimia te soki bazali na bomoi kotika suki na bango ya pembe ebota na mutu te il faut bakende na sene mabele alobi salela sagesse na justice yango mutu ekokanga banguna nyoso tu oyo batikali na kati na mboka tout simplement banguna ya régime ya mobutisme na ya Kabili o bazali banguna ya ba congolais le kotokosenga na première république que non Ecclésiaste 7 et 16 lobi ne soyez pas trop juste en excès et puis il faut pratiquer 2 rois 1 roi chapitre 2 justice équitable ya Salomo azalaki rigueur ba oyo bazalaki ba traître na kati ya royaume na ye oyo bazalaki ba ennemi ya pouvoir wana balobi te abomaki bango na maboko te atilizaki loi mutu ekangaki bango oyebi bien que non bazali bato lokoso bazali ba pierre des nations bazali batu oyo ya makila mibeko mutu kokanga bango oyo balobi fini la récréation monte sepeli ife kanga bango batalisi awa na kati ya mukanda na 1 roi chapitre 2 43 à 46 sokotangi David azako talisa Salomo ndenge nini oyo ekoleka mena suka nango egoteke tikana beta sete batangisi biso awa balobi nini tu sais parfaitement que tout le mal que tu as commis envers mon père David et bien le Seigneur te fera subir les conséquences de ta méchanceté mais le Seigneur me bénira il établira solidement pour toujours le pouvoir royal dans la famille de David. Dans verset 46, c'est toujours dans 1 roi chapitre 2, le roi donna un ordre à Benaya, fils de Yoyad, il sort du palais avec Shimei, s'est rejeté sur lui et le tuer. De cette façon, le pouvoir du roi Salomon est solidement établi. Batalisi awa keno, mutunyonso ete yayo, oyo babengi traître, oyo babengi ennemi, okoki kotika ye na bomoite spirituellement tango zali mokonzi mibeku oyo kotia yango mutu ekobomisa bango moko yango mutu kokanga bango moko oyo tonga koloba yango wana na ba oyo bazali kofinga na ba oyo bazali kopesa respect na mokonzi mboka boyeba keno bokosepela kosepela esi ebandi na kati ya Congo. Fini la récréation, état de droit ici et rétablir. Alors, état de droit ici, s'établir au nyo soyez que à botola le pan à mutu, au nyo soyez ka yibaki, au nyo soyez ayebaki que mongo ya l'état au bataki na kata mabone, pour asali sa banzela, pour asali sa bilanga, pour asali sa misala songolo, pour na peuple congolais baza malamu, ayebaki soka chango na poche na ye komi aye, azali mo kangemi, et puis ya ko kangama bien. Akokangama malamu akolia mbala kitoko na makala puisque peuple congolais franchement tant au Kenya Kinshasa banzeleza obukana bango balukana mituka minene bakima banzela mambulu peuple congolais azokufa nzala bango bazana ko sepela mais pour batonga banzela na ezu combien de temps? Ah oui mais cause va être belé parce que je vais ramener l'amour dans le cœur des Congolais. Alors du coup le kola azali mwana ya poto avanda bipa ya salité te bipa ya propriété aye na justice équitable Congo alors qui bien je vais laisser les œuvres et l'histoire. Alors bandeko balandi vraiment beau kabola beau partager ba émission na biso beau s'abonner massivement puisque ya minene zali koya donc ndenge bino boyebi samedi 30 mars 2019
tozali bongo na bosangani na depuis Château Rouge. Bisonyo Sozana na Château Rouge pour na soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pouvoir auti kozwa na oya mine na zako sala na ba réalisation ya zako sala na kansi bomona ba plein mais na Paris et kozala 2 fois té bisonyo sozala na bilili kozala en direct sur Erotech TV donc bilili ba commentaire kozala na toko tambusa micro na kata ba foule pour comprendre que non politique à Congo et virage mususu bandeko tokomi balasima bonjour na bino bana Kinshasa bonjour na Erotech TV Kinshasa bonjour na Andy Lumisa bonjour na Carmel Aladjo, bonjour na Graciela Kabongo, la Miska, et puis à très bientôt sur Erotech TV. Bye bye. Merci.